comme mon cœur, il y a des musiciens, il y a des chroniqueurs. Et comme komata pour ne pas que le mambo belé. En tout cas, biso na bino to rozana ba guerre parce que le toza boy to sala association mo boy artiste il faut pas respecter la mingi presse parce que presse ne yango mutu et tombola musicien. Alors ce qui ba guerre poko kamata na ko bebana c'est que musala na bino bébé c'est que zo sala masu bien te. Parce que les musiciens se déchaînent un bon matin, la mougano finga journaliste. Donc c'est que les musiciens balinga comment na boule ba comme appelle les musiciens. C'est que les chroniqueurs pardon. Ba comme appelle na boule ba comme bazo place na biso. Yango comment on ça le gars change de parole wana. Au moins biso comment na onde ngwana so kanga mina artiste musicien congolais de gonayo congolais olingara alo balika moko akomodi mbelata. Ya ko dembelata musique faisons en ngala ikala. Parce que Luambo, Natabula, étant basangana, babetaka nazoki molangie, nazoki mola, nana dembelaka nani. Vous comprenez? Babylone on a fait zonga. Général de Fao, mon général. Asala ba featuring presque na ba mission au Congo. Adembela nan, azaka ka général de Fao. Vous comprenez? Oh, souhaite à featuring nanani. Zana no Kofi Olomide fait na biso quadra. Asala ba featuring na bisayo tangona dia suka na botamite, mazaka ka quadra. Donc, ça peut être un featuring nana. Na souhaita rosa la on na ba mission congolais nyoso tout ya Congo. Par exemple, il fallait Poupa. Ah, et première position. Faut zalayer parce que azartiste ya mboka. Mazo la king na bino. Ah mais ça problème té. Yo tala ba mission belé bazana trace. Balega na ba trace wana. Ba beta rapé wapi. Bana ba invita kingai. Ba Kenya. Parce que Kenya nga monela nga wapi. Atala ki CV na nga po ebinga. Na ba mikili wana pe batebele pe batala on pe batrace Afrika pété mais belé betaka betaka musu tanto otala onani o pe banda ki kaka makelele dit matin soir pe abanda iga makelele ko banzemba musuzo ba chanson moko fond ezate bidon ya bolembe solo OK ayoka isoma nune solo de ayoka ya Bugambe ya bulembe sala Yayoka Vida imana esala te Yayoka Bana renaissance Bugambe Elenga Congo Glody Diasiga La mignonne La mignonne Tracy Mbelenga Pro Tracy Mbelenga Pro Kata Donc par raison Ezali est belé Par raison Ezali est belé Loyembo kitoko yende kona biso dedembi Banza venyo songoka ebelemi Yakokumisa nkolo kwete par raison Ezali est belé Botuni bokozwa yango wapi Ezali déjà sur YouTube et iTunes. Les Congolais ngami raison na yo ezalaka nini ye yakokumisa nkolo masia. Tosepela ndamu. Oh, ozula teje bilamba esi to 6. Alilo ozokende nango koboma ngai. Loko ninyongezanga mitata yo moko. Te ozinga di pa epistole. Loko ninyesanga notice. Ba contre indication ezate. Oh, ce que yo melaka biloko mabe. Yalowi. Nazo zelo na kati landa ngai. Olukaki yango. O 600. Tanga ta posologie. Tu vois ya podium. Avec ici, non, pas quand on m'a attaqué na soko na kabila, mais hier quand on m'a attaqué na. Ayo moko vraiment. Hein? Ah, solution de Jésus Amat. Solution yango. Maxi Bio Café, ndeni ni ressources. Maxi Bio Café, ezo sala makambo ebele na nzoto ya moto. Fungola nga mémoire. C'est notre faiblesse sexuelle, hémorroïde. OK. Solution la soir. Tomate Napoléon. Bongo kokate. Non, talo kutu.
Maxi Bio Café nazombaka mwana. Maxi Bio Café ebongisi libala na ngai. Bien à dire. Podium na podium. Pakaluya zomi mwana. Maxi Bio Café à base de plantes. Essentiel, maladie, belle les autos. Tension, hémorroïde, faiblesse sexuelle. Nalolenge oyo ya mabondele. Nalolenge oyo ya koki. Namoma oyo. Au fait de Nzambe. Ça va. Pourquoi vous ne pouvez pas avoir le respect des serviteurs de Dieu? Au moins, directement, tu viens ici, ma Bible. C'est quoi? Tu peux pas avoir le respect des serviteurs de Dieu. Prophète Nzambe. Attention, attention. La Bible, on a prophète Élie. Merci, prophète. Sabana yawe na chola mi pemingo pona s'il vous plaît, c'est quelle musique? On a mis. L'heure a sonné, le temps est arrivé, où Dieu cherche le vrai adorateur, ceux qui peuvent l'adorer en esprit et en vérité. Mama, bien-aimé dans le Seigneur, Saint-Christ à Babylone et les nouveaux maxi singles de notre frère Saint-Christian Luboya bientôt sur le marché. En tout cas, la musique de Saint-Christian Luboya m'a inspiré. Les maxi singles 5 qui s'appellent Babylone étaient un kokaba. Salut et bienvenue à tous qui nous suivez de partout sur le www.elengia Congo avec le DJ Souka, la mignon de la presse, la maman des Preston. Très heureuse, très émue de vous retrouver tellement nombreux en train de nous suivre en ce net moment. Voilà, je suis là toujours pour vous servir, pour vous satisfaire. Je dis un grand merci à Christine Belenga Pro, la main magique, le cerveau moteur. Merci à toi. Pourquoi pas à Nicolas Osombia derrière la caméra. Tant bon mon image ya mafuta boy. Nicolas Mokonza ba caméraman Azana Sima. Voilà, merci beaucoup. Comme l'actualité nous oblige, bisoto lobara marambo yo ezo salama. Marambo est en actualité donc dozana pour na couper c'est la bino. Voilà, je suis avec l'habitué de cette émission. Lui c'est Kabose Boulendi, Yakobia, Yakotumba. Muto bena amema bena Tresim Belenga na Kenya quoi. Rapidement je salue Yaboulembi Boni santé. Santé en forme, il pose bien. Oui, ça va. Mikili toujours. Non, Mokiliga toujours, Mikilité mais tout vivre. Et là, après une semaine, on songi, soin garato, ozobela. Non, bosso yé Mikilon bela. Ok, n'a trop, c'est comme si on va changer mon organe, mobo. Tu bateau bela rayo bibonga na ibongo. Bateau bela ba iban. Oh. Bateau ba na Mikilimo trop pour embotali ba mbozolo ba wana ba iban. La santé za nango bien. Musala ndeka mtebenga nga mingi mingi. Et des fois ceux qui moi stress moi trop boulot. C'est un faux moi bon. Moi tour à nord na cadre ga yeno na kende nesisa musala to kende banda musala mais bon t'inquiète les amambo ya basointe banini voilà. Non, c'était juste pour vous taquiner un peu. Ça commence déjà bien comme vous le constatez. Dans un groupe, tous on va danser, tous on va musiciens. Donc on est ensemble avec le groupe des Kabose Boulembi. Rapidement, président Tokota déjà na ban ya émission na biso. Tokyo ont préparé sous le roasik. Le rango. Ne dirais aussi mbanangote ou soit qu'est-ce qui se passe au juste? Donc ngaza mutu na sola déjà na nzambe na tongo. Na tongo na sola na epse non. Kolo so kinga soninga mwana na ona habité. Degré ba osega na yo nzambe. Do na habité. Na sola na nzambe na tongo pena. Vers 5h30 non talana kana ngai.
étape à Rosekamawana, il y a étape où il y a moi Kala. Le roi a s'est décidé à travailler en solo depuis 2006. Nous avons droit à perte, il y a présence, il y a présence. Et Gogi Kozala, mais le but est que nos artistes, ou soit à Sili, ou soit à plan et Simbateno. Et puis, heureusement, on a eu bien monde la musique. Toko la musique était tantôt pour Simbara. Toko beta pe blog musu ce qui n'envoie l'équipe normale. Bah tout paie l'essentiel, message et c'est passé bien l'équipe bien. Donc soyez prudent hein. Soyez prudent hein. Bah tout va bien soyez prudent, si le bien amara. Na ba boîte partout, soyez prudent. Ils ont aligné nango ba tout ba boy yango te. Pourquoi pour un mois pour ça apprécier oui, ça c'est là musu na marché. Non, déjà 1 an et demi hein. Surtout déjà juillet 2000 sorti nango et en juillet 2000 et en juin 2017. Bientôt là dans 2 mois ceux qui toko déjà na ba juin. Donc 1 an déjà c'est beaucoup pour l'artiste pour na lobaki de demander à mission non ngai na kosala ka soba 1 an te. Chaque année fona bimisara ata lo moko boy. C'est comme si l'album mais ils ont intéressé ou soit ils ont prêt ou bien ils ont la mesure il y a aussi l'album te le quoi tout ça album musicien né yango na lingaki en attendant au lieu que tous attend parce que album musicien et gozo biso taba à peu près 4 ou 5 mois auto vendre dans la studio parce que sa première opus il y a ba musicien ngai mbala liboso ka ba musicien ya ka bosser ba signer ba titre et ça peut changer na landi motuté eza marambo ezalaka déjà moninga kwa sali et pousser monter mes bêtis mbamba ah donc batona pe balandaki pour marambo itali ko sala album à groupe eza marambo akala ya leloté donc ceux qui artiste soit leader à sali album oyaye il faut payer ba musicien et landara ce qu'on a sali ba plusieurs albums ba musicien ba chaté au contraire que donc faut pas comprendre biso na pour eza réclamation oya bato qui à quand album ba musicien vous comprenez. Donc, il y a un monique non. Moi, tant autant dans le studio d'Asuka, il y a quand même tout tika et l'euro mot boipo et me reçoit nana bateau. C'est déjà quoi les titres pardon? Bukambeto. Bukambeto ça titre oyo. Moninga artiste messager. Bato mosusu on appelle ça un message na ndenge mabe na ndenge pas bien. Na ndenge bien pour ba comprendre ah ils ont des boyé na ndenge ya bien pour ba que non to ça tu es éducateur de masse. Tu peux un message ya bien Bukambeto na biki bato rozango na biso to zorango na moi jarmo boy ozo sakize kayo mo boy non c'est parce que Bukambeto Bukambeto zambete koti binse quoi donc faut vidango donc bana pena ndak ba vandi papa Bukambeto mais papa oui Bukambeto soke baby bukango libanda ezate que papa Bukambeto bana ba otinda na maramonini te côté wana ozate mais et ça c'est juste ça titre kutunga na sepeli mon aki on a soyez prudent et si surtout to koma ba prudent to koma ikenge mais ce ko yesu na ba yesu ko baby sali susu yesu ko ta susu insanité ngo ezo sila kate non insanité ni nezaona ngana lobini message ni o lingolo ba para Bukambe tu es un message eza que non wana bana il fallait ta onda zalawa ta onda za onda déplacer wana moni ebe cho mutu donc yem tagi na message on tanga yena ngonga na bulango na bulango ngabité message nous faut faire véhiculer ngo kaka pour mutu ezaki boya kwa ndena ba nia wazole la bolingo na e bato balobaki so inetika bêtise ba nia wazole la bolingo na e nia koza na période d'ovulation aleki na sima palais azo la grand prêtre père niao pas epsaki non so na yena leli c'est que ba faire bato ba comprendre. Oui, que ça n'a pas été belé le de souka babanga so nia ote. Ah, kabose c'est aloba que non, ni on peut aller la bolingo n'est pas à niao. Asa na besoin ba faire wana. Ya local Bukambeto. Veut dire so que non mon bali ni so fa ningisa rambeto. Mamboko pour la presse. Son pan, toi que mon bali ni so fa ningisa mbeto. Kasna lina boko kopé. Oui que na ndenge pe ya TikTok de jeu. Bukambeto eza ndenge bato abulela ngote ezaka message ka bato comprendre ngo tango plan obima onde ça bon moi comme déjà les lots na ka pose nga za levé voilà donc na yebo déjà ngabanzi lobby après le bito ça les clip message ya Bukambeto ba ko comprendre ngo na clip ko to sali ba scénario
bakoyeba oui nazoya ekokanganda kote fongola porte esala nayoka bukambeto tobandi. Voilà. Merci beaucoup maman pour la bino moko. Siko to ki babukambeto mais promotion pe moins. Donc na 5e génération so yubatanga parmi ba musiciens yo pe aux anakati. Mais tout à l'heure ba Trace TV kabose o le karaté. Donc n'habite ni nezangaka. Ou soit musique no ezara na ka musique mon local et sur na ka na bakasta vubu tondeni. Dasuka moni mama Trace tolobango motro eza tol na rola telango société. Yebisanga nano Dasuka yo tala ba mise belé bazana Trace balegana ba Trace wana babetaka pe wapi parce qu'ils engaï parce que il y a des frères ou bazaba confrères nanga ba africain mais soko tali bango père musu tanto na mboka na bango abetaka ne pété malegana Trace Africa oui bien bon pour la visibilité na biso mais ngana betaka na Trace te ngo zolo ba oui bien bon na 2017 na beti na bimi libanda combien de fois ata ba 2-3 fois mais na legana Trace na beti en Angola avec Todilo, na beti na Kenya avec Guillaume Chongo Petit Lumumba que je salue en passant, na bandi ozala kiwana bana ba invita ngai ba Kenya parce que Kenya nga monela nga wapi atala ki CV na nga po ebinga na ba mikili wana pe batebele pe batala ngombe ba Trace Africa pété moni biso to lingi ko mais ba artiste msuba comment ko s'inventer par rapport ya wana que non na le kana Trace ngana za premier na Trace naloba makambo ngo batebele ba bi premier na Trace ata na stade aboake pe bazona ba beti pété po makambo pe na fona lobela ngo pe ata Hôtel Ivoire Hôtel Ivoire ya na Côte d'Ivoire biso sko to betango biso betango na national de fa ozo comprendre ata Hôtel Ivoire ata Kabinda Pambo pe stade ya Kabinda wana banini ozo comprendre ba beti ngo pété mais bazole kana Trace. Il faut pas s'inventer. Dans le belaka makamba ba vie. 1 million de vies, 1 million de ngandi bobo mais stade à boaké nano betité. Et ça ba devoir. Ngandi naza boy déjà na moi, na femme naza na beta na carnivore. Carnivore à Kenya. Ba kene ba bengisi ngasus. Est-ce que na beta na Trace? Non. Kalata na ke pontante. Na beta na Kenya te. Et ça savoir-faire artiste. Ils ont contribué à la musique. La musique ils ont contribué, mais ça suscite on a fait na lata. Nga clip nanga zagala et beta na Trace pendant 3 mois. Prévenir on te pesa nga copie ngola. Nga kuto moins que beta na zui marché. Mais belé beta er musu tanto otala onan. Ope banda ki kaka makelele dit matin soir pe. Ah banda iga makelele ko banzemba musuzo ba chanson moko fond ezate bidon. Mais autant la peine na ndenga masola ngozo sengela zo lega na Trace obi zo lega il faut ça quoi venir absolument ba wile longomba ozo comprendre tant zo lega na ba chaîne wana yokaye après 1 mois 2 mois 3 mois o yokaye ana Djibouti azana mboka boy ana mboka boy ozo comprendre donc ngai na wili sarate Trace so ngina le kango na osala sans pompage te na Rolanda ba norme o ba Trace ba sengaka ceux qui sont en frais, tu peux pas frais. Ceux qui sont en tu peux pas. Alors les soucis à cabo c'est que non, les gars na Trace te. Bateau bazana nzala nango na ndenge moko boye non. Et après, so leki. Et après tango leka. Na bigeza bien pour na biso ba artiste. Mais occupation na ngapi na na ebike ba makamwa na sala ngone na moment egoya oyo o mona ke cabo c'est bon. De toutes les façons, na sala, pe na sala, mais na sala, na sala. Les rekendekendo. Denga ezo kendele. Ninga zo kendele to tala mais na ebike, eza souci à public na ngapa ba mona ngape moi trop. Mais du moins que monique ba chaîne wana eza na ba norme mo singa. Ba maramusu pe ya kati. O eza na kati. Wanto osola ngano na sima caméra. Voilà. Parce que Trace on eza pe na ba makambo moko boye pe. Ah bon? Na bandine na olo ba to musu pe ba ebi. Mais yango te to nazo bosser na nga du jour au jour. Merci beaucoup Kabose Boulembi, merci beaucoup. Ça continue.
Merci beaucoup, ça continue na lingaka mingi parce que aux artistes musiciens aussi nazali na plateau alobara azara très à l'aise et surtout au analysera maramu kitoro makasi. Maintenant là étant qu'artiste osa surnommé surtout monde internet et na bambilinga biso basongi songi net. Osa surnommé peut-être yo na surnommé. Surnom oh ba surnom mara pas batuka. Comme surnom eza nenga mabe na nenga bien nenga mabe yo zango te. Nga ezata surnom ni ba pesa. E oya kalate. Nga balobi pour nga betela ngati. Yes comme ezate c'est bon mais ngalisko to analyser ensemble. Tout artiste a discipline. De ce buzo bezali to kimango. Donc toi artiste pino to na ba discipline. To kota mingi na ba délire te. Tala délire mon nga na kota ba nemo boy. Ngaki sopa nga ba to ba tombokela nga mabe. Ce qu'on a comme pena prudent on a boraki plan on a soyez prudent. Maman prudent na ba faire rebeller parce que public wala nanga bazana besoin na ngai. Et puis bazana besoin na nga po ba ebeli ngai na ba ligne na magamoka pamba mabete. Parce que bango ne ba yebisa nga no ka bosser. Au monte kokoli, monte kozokola yebela temps. Heureusement le pays na biso azali a gazul zulman yona so ningi bakozo ye ya kati yona zawana maboko pona ye ya kati parce que nous toza entouré na ba sage o bala noko keba il faut yebela mutona ko répondre été mutona tika ena no bongo. Maintenant par là je voulais dire quoi étant qu'artiste osa surnommé ou soit osa bamaramo osa peut-être surnommé oui osa dénigré internet yo babambi yo kombo mobo est-ce que yo olanda ngona net to osa onde lo bango na non clair yo boye on a se défendre ce qui et ça yo te na par exemple to analyser ensemble état qu'artiste faut olanda makamutu ezoleka na ba milliers ba réseaux sociaux to makamutu ezoleka peut-être pas ba journaliste. Déjà ma réseaux sociaux ils ont ya ba créativité ba base na eba déjà que ceux qui likambu ya net na eba ezaka que no surtout na bino ba chroniqueur ze nar ezala mingi pona ba base siko ngata ngana ebi on sentir rien ya Hollanda na Hollanda ngote mais ba makamuso faut expliquer bato makambo mususu il faut expliquer bato si faut solo là. Parce que mon exemple bato musu ba sepela raté. Tout le monde a cœur, il y a ba musicien, na ba chroniqueur et comme mata pour ne pas koloba mambo belé. En tout cas, biso na bino to roza na ba guerre parce que ne toza boy to sala association mo boy ba artiste il faut pas respecter mingi presse. Parce que presse ne yango mutu et tombola musicien. Alors, ce qui ba guerre poko kamata na ko bebana c'est que Moussala na bino bébé c'est que zo sala masu bien te parce que musicien ko se déchaîner un bon matin la muga no finga journaliste donc c'est que ba musicien balinga ba comment ba boule ba comment pe ba musicien c'est que ba chroniqueur pardon ba comment pe na boule ba comment ba zo place na biso yango comment ko sala ba change de parole wana donc il ko ngana ko loba ngana ko zo na mabe jamais na chroniqueur oyo surtout ngana reconnaissant de suka na bino bo edangai na premier album tant na CD qui il y avait des journalistes o bando ya o batebele ba monanga pamba bazoya veranga no ka bosé photo tchaika rapport bino et le soki ba problème moko bo soit chroniqueur moko bo ou soit problème moko il faut expliquer pour no gite ba ba ka bosé on peut tebele boté ko poso zo lo ba pété mabe sozolo ba réagir pété mabe sozo réagir te ba magenta na pe na zape na rozo place na hôtel naza mobali ni naza boso ga faire ezali fona expliquer to ba comprendre so faire ezali otuna ngaya le bana question na ngeza ki kaka artiste musicien ou bien pour vous déjà ba star okolanda maramutu okolanda ma critique maramutu eleka en tout cas mususu okolanda mususu pokolanda te pour na kopesa ngo ampleur te mais musu il faut kolanda expliquer makambango ndenge ezali oleke ovanda olobate po obike mutako poto buzoba pe mutu musu pe na kwemo bo andimi pe mutu musu yo bo kabarate mo ba 15 balles kaka suka na yo mataka to kitarate
Voilà, merci beaucoup. Continuer. Ruth Kilo, le Motema Moria Kabela, ma partenaire officielle, la première dame de Lausanne. Merci Kouyago Belisha. Maman Nari Djandilo, elle n'en fait pas comme les autres. Par là, je voulais dire par rapport à Mona Kinanet, il y a un confrère, je ne sais pas son nom, je ne sais pas bien son nom, je ne maîtrise pas bien. À l'Ekaki, à l'Obi, par rapport à Yayo, qui est non irresponsable, maman Haïtiza qui on a quand on peut s'appeler dans côté par après d'abord on oser la retourne yo, to sur l'angle en face na caméra, ce qu'on a mesure yo répondre sur pour na bio za leader, on a mélanger yo te na biso so ça la moi vérité. Donc bref, nazo regretter ga posa ouverte de Suka. Te naza ouvert na kanyi ne combo ya confrère on a té mais l'émission pour ngai pour elle sona royeba et pas amoto. Et à l'obéi aux irresponsables, on peut se sauver $15, net puis chez soi quoi denga. Donc monter on peut se $15, je sais pas. Ouais, merci. D'abord bonsoir. Bonsoir mon concert chéri Glody Diansouka. Ben je tiens bien à dire à monsieur Joey Bagat. Je dis bien monsieur Joey Bagat. C'est ça son nom? Oui. Monsieur Joey Bagat, que je répète encore. Ah oui, je vois. Bon, bref, au moni de Souka, naza naobande na mutu na bino. Ngaka bosse naza artiste oyo ni na otolo baraga wa geno. Ba chroniqueur bino bo aider nga trop. Vraiment beaucoup de respect pana bino. Si faut na respecter bateau na mon na musique batali bosso eza bino ba leader Souka. Déjà ba chroniqueur, baza bata valeur. Chroniqueur akolo ba mabe ya musicien te na télévision kana bo pété boy. Parce que chroniqueur za moto panzara sango, apesa message et puis maloba mususu oyo loba mara mutu pe akondi mango pe facilement. Alors ce que chroniqueur azo déconner devant artiste aza sous chroniqueur te. Au fait ce qui na moni pisha parce que pisha ngai na gina voyage bato tindela nga ba lien ya ba émission ya pisha. Na bi pisha pourquoi siliki pisha atindelinga émission moko bota na tala ki yango na bafueki na kipaki yango te mais pona ko lobana ndeko na biso wana c'est mon frère oyo nalinga trop asala musane bien. Je me souviens que ba mois coulé en invitant à l'émission comme invité principal mais nous avons contre-temps parce que Mboule Betara aza frère oyo asala na chaîne na biso parce que Congo beza chaîne na biso to la sima chaîne wana parce que PDG Gabi Chabani aza yaya na biso donc mutali biso donc aza mécène d'abord oyo aida atakutu bakaboso te toza ebele vieux na cha biso poa donc biso tolinga buzo baté na chaîne naye et puis tolinga buzo baté na kombo naye. Donc bref, invitant en émission, nous avons contre-temps pour Mboule Betara et conseiller Mboule Beti na moment où yé abandara émission ya Adi Elengi na kendate et puis bon, je m'excuse auprès de l'internet bon on a mis ton s'excusera c'est parce que na voyage mo ya Kenya le moyen et obiga abondé à la anomalie mboka courant chombo qui fermé mais na compagnie de tende konangana ala tango problème comme ça problème na swana nete to la moi cité tu es en bon côté, tu es en bon temps. Après, on a besoin de temps sur la soutien. Après, on a mon été, c'est parce que nakina makambo ebele ba tout tard na yana yeba azu soutan ya osola tatu na pourquoi ya quitté voilà abenganga ité yo po benga pété ndo mona ki bémission ngana ko mona rediff ya mission o falaki na kende na kendate atomboka asilika afinga penga na télé aloba ba n'importe quoi a comparanga na ba mission o ba bimara lelo mayebo natale na télé boye na répondre été na boni ate moi na répondre ezate na comprendre émotion nae na comprendre souci nae na tika mais batindelinga lien nae ya jiko a une semaine passée awa ndenge azo tenir ba propos moko oyo akoki ko tenir yango te devant biso ba responsable boy pe biso ba artiste na ye pe ya mboka ozo on parle boulé que non ye aza journaliste oyo soki biso azo sala musano na po biso toza soki toza te ya osa émission na te
bon déjà zo dénigrer moto lokola neti babiso bakabose obi kombo dia suka eza pasi nga kabose nasali kombo na mboka oyo na souffrance na pasi et que nako permettre que un individu alega na tela ba n'importe quoi yo soko minimiser to banaliser mbongo kabose apesaka yo obi ke nga na leka na émission nga d'abord na bitu makampe ata ba mbongo wana ti mais je nayebi eloko nayebi nakotangelo ba chroniqueur 2 ou 3 Papi Mboma Mami il est là Sœur Nabiso Willy Kaembe Joka Kabengele je crois que Elengia Congo Glody Dasuka bino pe photo chabino sote ozwana kina bosa to msoba limbisa ngai Naleka nako na Hélène Kalema ouais Hélène Kalema Charlie Prince Natangie Susu nani Susu na bosani te ba musoba limbisa ngai ba chroniqueur oyo natangeli yo aucun jour basenga ba mission ba mbongo te parce que ngana oleka na mission na yo yo mtu fo futanga ti na logique des choses yo mtu fo futanga mais comment c'est possible un journaliste ozoloba ki otanga oloba keno kabosa za na eloko te oloba ki kabosa pesa bato ba $15 mais ozwa ki yango mpona nini c'est que yo nde oza eloko te ozoluka na ba $15 ozomopana donc bien suka omoni nga na mobali à part kozala musicien naza mobali naza na bafanatique na famille oyo bakopermettre bozoba te na kombo kabose mpo kombo de eza pasi nasali kombo na nga bien proprement et yo ozoleka tele odénigre ndeko na biso na fasala d'abord ndeko na biso wana natangi kombo na ye Joe Bangato il faut osala effort otombola émission oyo batikeli yo parce que place oyo vandi wana Jacques Ndala leka wana émission yaki na Ultimate Willy Kaembe auto leka wana émission donc dimanche nous surtout en otala Papi Mboma Willy Kaembe Jacques Ndala na émission wana et émission wana ezoleka na chaîne nini chaîne na makasi il faut osala effort au conquérir ba confrère na wana ko tombola émission wana eza na visibilité makasi au lieu ya retenir ba propos ya mabe contre l'artiste na yo ya mboka to swana te toela mwasité toela lipate kaka pona boy ko ya kaka pona na suis contre temps ya ko ya émission na yo otomboka Obenga Kabose irresponsable, inconscient, Kabose Azan a plus de 30 musiciens, ou même na Kenya, na Zambie. En plus, Oloba, en plus, Moutou a tenir propre ya Oloba, likambo ya $15. Kabose azo fouté la air Moussoussou. Bastaf na ye. Air Moussou tantôt ba chroniqueur. Air Moussou ba musicien. Air Moussou ba master ba billet d'avion. O ezana $15 te. Donc ba chroniqueur abongo ba osala Sony. Ba osala Sony na chronique musicale ya Congo. Donc bref, toza to telemela wana te. Mais lo na koloba kaka conseil na ngambu na bino biso toza bato na bino si un problème to solo ngo si ma caméra entretien za la kitoko. Donc voilà, on est à ma solo moya avançons kara to pesa ngo beste to pesa ngo levirte et puis to pesa ngo crédit ndenge noko aloba obinoko non merci beaucoup Kabose Boulembi to ke malé poto si ça pour fona zope loket on abuka mbetu to flasher pour biso ya to sa promotion soirée lelo loket ozalate po tozana maki tozo boka promotion on est bossé là modèle non promotion to mi bande la vente au pina to sango dans ils ont dans 3 mois 3 mois te yaka dans une semaine au pina to lobby dans une semaine ezoya sikoyo nde toza awa toi na maki déjà na ba petite sœur na ba musicien bango nous surtout comme d'habitude po to bandi album ya ba musicien mais photo tika buka mbeto et circulaka na ba net na télé na journal na radio et puis na ba chaîne internationaux ndenge yo lingi voilà. Merci beaucoup Kabose Toromo Kenasuka. Message Nio préparaki. Oui, ça va mélomane tout, il y a la bonne musique concernant le groupe Nayo, concernant la musique Kaya Congo. Hein? Message Ezali, na internaute,
vraiment nazo sepela mingi po nazo critique hein Diasuka kabose salaki ba somoko boye o salaki bien mais luka o sala lisusu koleka o eleka o salaki wana ça ba critique mo bien vraiment merci na internaute pour bazola na minute boza décider d'ici ces 4 matins to wagi la bino son ya bukambe tezobima et puis na bandi na 2019 pour savourer album il y a ba musicien pour la décider biso to kana idéologie avant Sokara tous na idéologie o ezake to kotala makambo ndako batute po ebimisa biso faiblete tous na idéologie à laisser le temps au temps et puis to rolandaka pe motute mais Holanda ki kala mingi to mono na odiembelaki on a photo sur Kelaki. Ah, il y a un problème. C'est ça qu'on appelle l'amour. Hein? Au moins, comment on est un artiste musicien congolais de Gonayo, congolais, Olingara, Alobalika Mogo, Agomodien Belatin. Il y a des Belatin, mais ce qu'il faut, c'est qu'on a un Ikala. Parce que Luambo, Nataboula, étant Bassangana, Babetara, Nazoki Molangie, Nazoki Mola, Nana Dembelaran. Vous comprenez? Babylon, on a fait Zonga. Général de FAO, mon général. Asala ba featuring presque na ba mission au Congo. Adembela nan azaka ka général de FAO. On se comprend. Yo souhaita ko featuring nanani. Zana no Kofi Olomide fi na biso quadra. Asala ba featuring na bisayo tangona dia suka na botamite mazaka ka quadra. Donc eza ba yo souhaita ko sa featuring nanani. Na souhaita ko sala ngomna na ba mission congolais nyoso tout ya Congo. Par exemple, Fally Poupa. Ah, il y a première position. Faut zalaye parce que az artiste ya mboka. La king na bino. Ah mais ça problème té. Et ça kutu il faut za la relega pe king. Omoni mutu. Fally Poupa faza. Kolega kutu kombo wana. D'après Kabose, po nazana problème na mutu té na puya ngana obike mutu nyoso tout. Ezala ba confrère nyoso tout oyo kotanga kombo ngaka Bose. Bon, yebisanga na swipsi déjà na rôle bandeni di cap aza déjà king. Donc est-ce qu'on a baxi king de king likolo. Nani sutanga so mutu mususu. Merci beaucoup. Promotion à Bukambe. Ah, tetanga sunani. Promotion à Bukambe. Otangi so mutu na baxi susu. Otangi musu na baxi susu. Otangi musu na baxi susu. Donc ngai ba miso bazaki no baza ba ndeko na ngai ya mboka. Il faut kaka bazwa ba éloge na ba mapamboli ba mata. Force ka Bose vanda wana. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Je dédie cette belle émission à mon papa. Aux allons la gare du Nord. Bon, tout justement, soit métro ligne 4, qui est la marcade poissonnier. Bandaka comme matin, net au ya Château Rouge. Pour yango, awatoza, et ça entre marcade poissonnier, na métro Château Rouge. Bandaka comme matin, en face, il y a magasin Carrefour Market, en face, Batalana, au monde drapeau, il y a RDC Congo. Au monde awatoza, et ça on a salaire rapide. Nazo Zelayo, Franco Nabango, Tchani Faye, et l'autre on est dit boum, et ça t'es, Nazo Zelayo, à tout à l'heure. Manigol, bonjour. Bonjour. Manigol, oui. Vous commis ce soir? Oui, tu commis awa. Mais là, nous on a c'est quoi d'autre? Oui, tu commis awa na Château Rouge, awa na face à Carrefour, pendant que l'on évite tout ça presque un mois awa. Non, mais bien, il s'est fait à Yawa. On a souvent pas si ranké. Est-ce que nous yaka biloko awa tout ça? Et c'est comme Sukodo, en gros, en détail. Et on a yé. Ah ouais, voilà, awa tout ça, awa tout kaya. En gros et en détail, exotique awa tout ça. Donc, ça aussi, ça y est awa, puis na biso ça na sebo ni capacité. Tout awa na Château Rouge. Le doté ka vente en gros et en détail. Ça aussi même carton moko. Doté le ka na menga gros. Donc, le prix est awa, rien à dire. Donc, écart en moulaï, ce que tu as bien, il y a bio. Il y a yawa, la même ça on a pas ya. Au salaire terrain, on a comme awa, Nazan Namoumine. Awa Thomson, 5 kilos, 13,90 €. Non. Oh, Ngolo, 5 kilos, 13,90 €. Non. Malangwa, capitaine normal. Makaya Boué ambassade. Oya Pembe. Bongo Pondo et Kim.
pondu oyo ya kini 6 boules na 5 euros omana omona wa na ye libela awa ngai 2 euros bitekute 2 euros fumbwa carton fumbwa na 10 euros c'est du jamais vu yango nde makambo fait donc ça entre Marcadi Château en face il y a Carrefour Market omona drapeau ya Togo RDC eloko makasi bon mutsambo pe na monu wana Elvida kisalaki ndenge mon frère tellement pas pris comme dit ça na yaka na donc na kotia omela ngai Congo faut que boso tolia biloko mboka na biso moko et puis to cheter ko ba cheter ko banda wana drapeau ya Congo ba misi neti oyo ya mai ya Congo uti ba province uti ba mboka mosusu boya ko s'approvisionner po ba prix yango oyo Merci à Constance Beckham, merci à Jovi Fangou, merci à Shelamboui, bino tunalela bino tellement fort ka posé boulembi, to comme aussi ça pour lelo, tozo de la générique, ya makasi ya obso tout tozo soutenir. Et voilà, quelques salutations à Batbalandio, si on peut s'élever déjà pour terminer en même temps on doit bato bazaki na sima ba accompagner kio. Ouais, en tout cas ba salutation aux angate. Pour ceux qui zangi bato ba otomboka pour Rebecca to tazola nanga na Londres, na Rita zangu de longues jambes na London City et puis na Pagi Monanzele Mabele Mame na Guillaume Chungu. Guillaume Chungu à la Kenya. Ah OK. Moitié Kenyan, moitié congolais. Il y a en Londres, nous même biso Kenya. Alors on appelle Simbo te pas Diest. Diest Azali omoni mokonzi oyo a permettre pas concert beta mana Kenya. Alors vous avez un pied d'avion. Ah oui oui oui. Voilà, il y a un carnivore. Alors batoto ya Kenya, mimi kabose na semaka na batoto ya Kenya, mimi kabose na sema mois de mai, na biso ki mai la rani na Swahili. Voilà président. Na c'est ça. Tous en Kenya na mois de mai fin, na carnivore, na bokasi ya DST. Mon général de FAO pour la deuxième fois tous sus. La salutation est que na salon Igla Coiffe qui côté na pavillon sous bois et tous na Matanga au photo loba toko bomba te na Rolex sango boité toza na Matanga na pesi me connaissent na bana bandalunga mobimba baza éprouvé ba perdre mona na bango Gilito azaleki na biso ya bandal au tiotika biso ngaka bosse tant qu'artiste na ebaki kokola na ye na bandalungwa na balari na pesi banda bandal no surtout baninga ne soto ya Gilito na biso na famille ya Gilito vraiment mes condoléances na famille ya Gilito. Alors biso boye awa boye toza na Kisasa toza na ba préparatif ya robimisa son na biso ya sika ezobi makala mingi te titre nango Bukambeto to boagela na biso pe mutu te pour présenter biso rapidement. Alors bon ce que toza na Bukambeto yeko na Elorian Bukambeto ngaye yo mokonzi betela mangona ne logo wana nanu po bazwa kavangu ya bulembe solo toke nayoka isoma nule solo te nayoka ya Bukambeto kata ye comme on est Bukambeto mokonzi nazoya kokanga ndakote fongola pause esala nayoka Bukambeto okay nazoya kokanga ndakote gandi mabaya fongola pause esala nayoka Bukambeto Yamulembe sala nayoka fiso malule sala te nayoka bana renaissance Bukambeto Simba mwasendo awa bayebaga basi mabali Simba mwasendo kimbote bayebaga basi natate nalemba cheashe ebolowa wow Yamulembe sala nayoka vida imana esala te nayoka bana renaissance Bukambeto Simba mwase
Mwasindo, Awa Mayeba Gabasi, Mabali, Simba Mwasindo, Kimbuta Mayeba Gabasi, Dota, Sula Bengo, Yelo, Masungi. Merci beaucoup. Pichumbombo, Matamoto. Merci beaucoup. Merci, salutation et pas à Mauriac. Mauriac, salutation et belé. Ouais, Mauriac, Biga Biro, président mouvement, on a vendu dans Melun. Et puis on a passé 21e siècle cadet. 21e siècle cadet en France. Salutation et belé. Benita Dior, Maëlysée Vemba. Kajou Vemba, salutation belé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça en est fini pour aujourd'hui. Restez toujours branchés. Ah, yo là, on a un micro Tracy Mbelenga kokata te mbalo yo, kokata te. Bah oui, là, on a un micro fort. Ah ben ouais, mais ça biso moko. Tracy Mbelenga po. Konsina bango. Irande Nzambe. Boza de Nzambe. Nzambe muziki. Nzambe ya ba chroniqueuse, ba journaliste. Ah, balala bango. Merci beaucoup, merci. Tracy Mbelenga champion mkonzi na bango yo leki bango. Merci. Merci beaucoup. Tracy Mbelenga champion mkonzi na bango abeta da. Donc chroniqueuse poli, éducatif. Donc yo ça danger. Yo au clôtura. Là je vous présente Bouka Messi. Ngana danseuse ya Bulembi, papa na Samantha, dans yoza chroniqueuse oyo leki bango éducatif, oza danger, oza Nzambe ya ba chroniqueuse tout Tracy Mbelenga. Merci beaucoup, comprenez que c'est l'ambiance qui règne ici. Merci beaucoup. Bwana Mbongo depuis Hollande. Merci beaucoup, je vous aime beaucoup. Bisous, bisous. Bye bye. On se retrouve prochainement avec un nouveau numéro. Bye. Ouais. Glody Diasiga, la mignonne. Hey, la mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata.